Salut et bienvenue sur kleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi, Ndenka Nalobaka. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pour longtemps. Ndenka Kaboko vivre ango donc boebike. Makamba mboka na biso ezo pesa biso pasi na mutu pasi yango wana donc tokoki jamais kotika temps 5 minutes ezali wana pona ko lamusa bana mboka eza pona éveil ya conscience ya ba patriote nyoso tout. Donc lelo penza epesi ngai mawa na pasi na motema po bomona ke ba shadari wana ba kana sheba mediocre mboka na biso ba lukaka esika o ezali malamu po baya ko diviser batu po batu ba mona ke bango bazali ko sala makambo malamu or banda bazwa pouvoir ti ba vanda na mboka na biso eloko bazali ko sala ezalite parce que tozwa musendi ya nyangala kata wana ya peti wana rwandais azali étranger azali na tina ya mboka na biso te alingi mboka na biso et développer te. Donc yango wana bomoni ke tozali ko zonga kaka sima mboka na biso ezalaki kitoko ezalaki na avance siko tokomi ba l'échec bakomi ko seka biso partout dans le monde. Donc eloko lelo na saleli 5 minutes avec César Ngadi ezali epesinga pasi na mawana motema na mona ke na Londres o penza ezali icône ya combat na kati ya diaspora batu batambola pona Shadari. Donc batu batamboli na Londres ba combattant batamboli na Londres donc ba nyangala kata donc ba médiocre ba salindengo wana donc bango ba pona resika oyo ezali ya malamu oyo ezali exemple ya combat pour ba diviser batu donc ba zui ba combattant ceux qui ba nyangala kata nini yango bazalaka na Londres ba pesi bango soki ba mieti moko boye ba tamboli po na ko kumisa pe na ko soutenir Shadari donc candidat ya nyangala kata oyo ya Kanache ya Kabila bino moko botala na ba image ndengi na Londres ba combattant ba tamboli to ndimite ke ezali ba combattant mais ba pesi bango ba kombo ba combattant botala bango ndengi baza otambola bazo kumisa nyanga na kata candidat ya ba médiocre Shadari. Habitué à jeter une fatwa sur les prestations scéniques des musiciens congolais et des autorités politiques du pays, la diaspora de Londres vient de changer son fusil d'épaule. Merci, Président. Réunis dans la capitale anglaise, les combattants d'hier ont d'un commun accord créé la cellule de soutien à la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari, un candidat du FCC. Nous, Congolais de la RDC vivant en Grande-Bretagne, nous tenons à féliciter avant toute chose le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour avoir démontré à la face nationale et internationale son élégance politique, tout en jetant son dévolu sur la personne d'Emmanuel Ramazani Shadari. Décidons à l'unanimité et sans ambages de soutenir sa candidature à la magistrature suprême aux élections du 23 décembre 2018. Nous terminons par implorer notre Dieu, maître du temps et des circonstances, de lui doter de la sagesse pour relever les défis colossaux qui lui entendent. Siège du mouvement de résistants combattants congolais, la ville de Londres n'est plus une terre conquise par les radicaux. Cette cellule a pour but de créer un effet domino dans toutes les grandes capitales de l'Europe et de vendre l'image positive de la RDC. Nous sommes une association derrière la candidature de son Excellence. Nous sommes réunis ici pour le soutenir, pour de bonnes idées qu'il a de réunir le Congo, de sensibiliser tout le monde. Nous, de la diaspora, nous sommes derrière sa candidature et nous sommes prêts à apporter notre expertise pour améliorer et contribuer aussi pour le développement du Congo. Le rendez-vous est donc pris pour le 23 décembre prochain et RS13 ne fait que gagner du terrain. Bino moko bolandi ezali pasi na mawana motema donc nazali na kanda ya kosakana te donc yango wana 5 minutes avec César Ngadi ezali ko senga na combattant munene Ngando commandant Ngando na Bobby Stone
batala ba faire oyo na kati ya Londres ba lukela biso bato wana il faut bazwa lumbe moite parce que bakoki ko bebisa réputation ya combat oyo vraiment ya Londres bato bazwa ngo comme exemple ba senzi moko ba nyangala kata moko na poto tokoki ko comprendre bato ya kini ba pesi bango ba miette mais yo zali na poto et puis au lati combo ya combattant basala yo ndenge basali wana tomoni batamboli penza na drapeau na ebité soki batambolaki na Londres ya wapi 5 minutes ezali kolela penza esengi penza na commandant Ngando na Bobiston balukela biso bato wana na bakombata mosusu à Londres jamais bakoki kosambwisa combat oyo ezali makasi na Londres o penza epesa exemple na peuple congolais mobimba ke combat na kata Londres basakana na ngote ba nyanga la kata moko ba pesi bango ba miette ba ya ko sambusa combat na Londres donc commandant Ngando na Bobiston bo lukela biso batu wana bazwa penza lumbe moite bo filmer bango mukili mobimba e mona bango ndengi batamboli po na Shadari donc bazwa penza moite donc bo kotisa penza esprit ya ko kata ba mituku na po benza balapa donc esili kaka wana te ba nyangala kata wana ba mediocre na ba keisusu na place oyo combat penza eyeba na makasi o ba sakana te o ba kosa esprit ba Zulu na Afrique du Sud ba Zulu susu ba to kaka o ba lela ba miette o bazali na mboka musika bazali na bango malamu ba pesi bango susu ba miette na Afrique du Sud susu ba tamboli pona kokumisa Shadari donc candidat ya ba médiocre ya ba nyangala kata bino moko botala ba nyangala kata wana ba senzi wana soki ba pesi bango ba miette ni nango ba kepe ba betika moi discours amuke ba pesi memo na bango na zoba ya ambassadeur soki awita wapi ya kuna bino moko botala na ba image pesi mawa na passe na motema. Ils ont bravé la peur en conquérant toutes les bassins de l'opposition en Afrique du Sud afin de promouvoir contre vent et marée au-delà de nos frontières l'élan de la démocratie initié par le père fondateur, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Le docteur Mathieu Moutidja, président fédéral PPRD Afrique australe, avec le concours d'autres plateformes et mouvements citoyens, ont effectué une marche de soutien au processus électoral en République démocratique du Congo et au candidat de l'alternance, le candidat numéro 13, RS, Emmanuel Ramazan Shadari. L'occasion fait les larrons et en ont profité pour remettre un mémo auprès de son Excellence l'ambassadeur plénipotentiel Bené Poko, qui a délégué son adjoint pour la réception. Mémo PPRD, Fédération Afrique du Sud et Alliés, le 3 décembre 2018. Mémo adressé aux institutions de la République démocratique du Congo au travers de l'ambassade de la RDC à Pretoria en Afrique du Sud. Son Excellence Bené Poko, ambassadeur. Nous, Congolais résidant en Afrique du Sud et réunis au sein du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle, parti majoritaire au sein du Front commun pour le Congo, remercions de vive voix le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour son sens élevé de patriotisme, preuve de bonne foi et de sagesse dans la désignation du camarade secrétaire permanent du PPRD comme dauphin et candidat du FCC à la magistrature suprême de notre cher et beau pays, la RDC. Ainsi donc, nous, Congolais résidant en Afrique du Sud, réitérons notre soutien inconditionnel pour le processus électoral en cours dans notre pays jusqu'à l'aboutissement heureux, sans violence, la proclamation de résultats de tous les 3 scrutins et la victoire de notre candidat FCC, son Excellence Emmanuel Ramazani Shadari, à la magistrature suprême comme président élu de la République démocratique du Congo. Suivez quelques propos recueillis par David Balingui. Voilà, nous sommes vraiment très ravis et satisfaits que nous ayons marché sans incident pour supporter notre jeune démocratie et pour supporter le processus électoral qui est un très grand processus parce que c'est un processus qui va combiner toutes les 3 élections en même temps. Donc c'est un processus qui est
capital et qui va consolider notre jeune démocratie, qui nous permettra au moins pour une fois dans notre vie depuis que nous avons existé, qu'on ait un passage du pouvoir au niveau de la présidence, au niveau d'autres institutions, sans violence, avec un calme complètement absolu. Une démonstration qui laisse à désirer que RS, le candidat numéro 13, Emmanuel Ramazan Shadary, est le candidat accepté même par la diaspora d'Afrique du Sud. Numéro 13, c'est ça logique. C'est ça logique. Pour le Mokili prochain, numéro 13. Numéro 13, l'espoir du Congo. Binomoko botali penza makambo oyo toyebite soki eleki na Londres ou bien pe eleki na Afrique du Sud à solo. Donc yangwana nazali ko senga na collègue nanga na moni sa rival akoti masolongo parce que sa rival soki akoti masolo atikaka makambo na nzela te akendaka tina suka. Donc naza ko senga na sa rival alanda penza ba kangela biso bato wana na ba combattant na senga pe na combattant chinois atala makambo parce que jamais Afrique du Sud et koki ko sambwa na banyanga la kata moko ba minable moko ba zusoki biloko nini pa ya shadari ba pesi ba nini ba ya ko sambusa combat na Afrique du Sud. Donc sa rival muninga na ngai ya musala landa dossier otina suka na combattant chinois. Donc batu oyo faut bazwa penza lumbe moite parce que bazali ko sambusa place mibale oyo ba respectera combat Londres na Afrique du Sud. Donc vraiment et pesa kinga mawana pasi na motema bino mo pe na kansi et sel bino pareil parce que congolais mon côté akoki ko ndima ba makambo aboye et salama to comme na biso na suka kaka décembre yango ba médiocre wana ba nyangala kata ba kende ba koki ko sambusa biso na dernière minute te. Donc sikoyo nazali kolakisa bino video moko ezali kolakisa penza biso exemple type ya mboka na biso ndengi tozali ko tourner na rond-point, tozali ko avancer te, tozali ko tourner kaka place moko faute ya ba médiocre tozana bango na mboka bazali na souci ya peuple te, bazali na souci kaka ya mabumu na bango. Bota la vidéo oyo ndengi bato bazali ko tourner en rond, ezali ndengi mboka na biso ezali ko tourner en rond yango wana nazali ko répéter kaka ke. Donc nianga la kata wana musenji wana petu wana Rwanda fois kaka ma solo na mbutu to na dikosi. Bota la vidéo oyo. Donc ça me dit oyo boyebi ke bo moni vidéo oyo ezali mawa donc batwana bazo se changer ba saki donc muninga ngozo mususu atiki donc ezaka neti biso donc to poussani to zongisima. Donc ça me dit oyo c'est la raison pour laquelle na rendez-vous avec le patriote na radio boyebi ke na sala émission à radio rendez-vous avec le patriote au batunyo surtout bazali ko lanezali concept moko nazali ko répéter zali pona bino pour biso to ko poser ba question surtout te bino moko bokuki ko kota bo poser ma question yangwana nazali ko laksa bino déjà botala ndengi bokoyi ko kota bokoti na page ya Facebook ya Kleboa original bo s'inscrire bo sali like ou be bo s'inscrire donc wana bokiki ekoki ko permettre bino bolanda biso en live en direct pour poser ma question na bino. Donc na otie na bino samedi oyo nazali ko zwa ba représentant ya MLC ya UDPS ya UNC ba kozala na plateau pour ba laksa biso ndenge nini ba okene na élection ndenge nini ba candidat na bango ba kosala ba élection na ba occupant. Donc bozanga te bo participer na émission oyo ezali pona bino bino moko bolanda bande annonce. Samedi oyo ya le 8 décembre 2018 babetela bino lisolote na émission na bino rendez-vous avec le patriote débat munene et kosalema entre ba parti politique ya mboka na biso ba oyo bazali na élection présidentielle il y a le 23 décembre 2018. Vital Kamerhe Wakaningi Ningi King à cause la représenté par Bishop Chatumba, l'héritier spirituel de Vital Kamerhe. Le samedi, je vais me lever contre un groupe de bandits. Ce groupe de bandits qui était à Genève, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Mbemba, Fayoulou, Mozito et Freddy Matungulu. Je vais me lever contre eux. J'ai promis à M. Fayoulou que je les combattrai. N'a pas combattre Tina Souka. Fayoulou, au premier président, résultat ya Moyibi. N'a pas combattre yo aux Moyibi Tina Souka. N'a pas tika yote. Bande la bino sa voleur. N'a pas combattre Tina Souka. N'a pas la kisayo ke Fayoulou.
Parce que le barki aussi dit président outil par exemple, outil par exemple, outil par Satan, la plus outil dans la Moïse. Les autres ça na outil par exemple, Moko, Félix Chilombo, voiture vite. Ah, toujours bazana Goma, Aza numéro 20, on a recommandé de Congolais tout, pas voter samedi dans les César Ngadi pour développer ce que je suis en train de dire ici, et je vais le dire dans le monde entier. IDPS, il y a Félix Tshisekedi et Kozala représenté par Massamba Kamitatu Kinwani Oyazali, chargé de mission. Il y a Yemoko Félix Tshisekedi. Mbote Bandeko, na confirmé na Ozala na débat, une émission ya Ndeko César Ngadi, pour tout le masolo ya Mboka, le candidat, pour ya Maboko Pembe, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Oyo aza candidat na biso ya peuple, aza candidat ya kimoyibi te, oyo aboma te, oyo asala ata mabe moko te na mboka, azaka na expérience oyo ayekolaki kozala pembeni ya héros national Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Plus de 38 ans pembeni na ye, ayekoli nini oyo elakisi état de droit. Yangwana lobi biso nyonso tango ya mabonomi to bongama to voter po ete to tambusa mboka na biso na ndenge elongo bani. Moïse Katumbi et Jean-Pierre Mbemba Bakozala, représentés par le combattant Pierrot Itela. Chers compatriotes, samedi 8 décembre, na 14h, pour y épeler pour l'émission, Tokolo Baba vérité, rien que la vérité. Le monde dauphin, véritable dauphin à Kabila, les alliés Félix Chilombo, na Vita Kamer. Vous savez comment les partis à majorité en région de Kaya Félix Chilombo, na Vita Kamer. Bateau va trahir peuple na biso, bateau va trahir nation na biso. Toko kondi mateke to continuer Kabila connaît sur la pouvoir na système Kabila connaît toujours si ma Félix na Kamer. Kamer azali poison pour la Congo. Kamer azali ennemi à peuple congolais. Pour appeler Toko démontrer que Félix na Kamer parce qu'on roule pour la Kabila. Merci pour appeler peuple à la mouka tout la mouki Toko la moussa sur peuple samedi 8 décembre na radio. Pour appeler pour que la vérité Samedi 8 décembre de 14h à 16h sur la MNG Radio 99.7 FM. Débat dans l'émission Rendez-vous avec le patriote de César Ngadi Kleboa. Et Kozala Somme samedi 8 décembre 2018 de 14h à 16h. Jourwana au Pessimbois. Mboa à Boyateme à Kondima. Makanisi Bolandi, bande annonce de rendez-vous samedi 8 décembre de 14h à 16h sur la MNG Radio. Bokota, bo benga, bo poser ma question à Bino parce que Makambamboka ezali sous l'isséquité. Donc rendez-vous pour la radio ezali le 8 décembre de 14h à 16h. Bolandi yango déjà na bande annonce. Nazali kola sabino po botala ke ba nyanga la kata na ba médiocre bazali na tina te ke mboka na biso ezo relève ezali bana na biso na bana ya kelasi ba kota kelasi malamu yimoko nyanga la kata petwa na Rwanda musendi ya kanambe asala classe te yango na zana respect kutu ya bana kelasi te bino mo botala donc na kolo ezitangu Shadar ya kendaki médiocre Shadar ya kendaki ba katisi cours na bana ya kelasi ba latisi bango ba t-shirt na kanai ba yebisi bango ba kendeko yamba Shadar ibana ya batu ya école secondaire bazali kutu na tina ya makamba politique te mais ba obligé bango babima libanda bakata ba cours donc bango ils ont rien à foutre na éducation ya bana botala bino moko na ba image oyo elekaki na kolozi na bana ya kelasi ba latisi bango nanko bakati ba cours ba keiko yamba Shadar. Voici ce que révèle une caméra cachée dans une classe de terminale à Kolwezi en République démocratique du Congo. À quelques heures de l'arrivée du candidat du pouvoir Emmanuel Shadari dans cette partie du pays, les autorités arrêtent les cours et distribuent à tous les élèves des t-shirts à l'effigie du gouverneur de la place pour accueillir de force le représentant du FCC à la prochaine présidentielle qui est en campagne électorale. Et comme on peut le voir, les élèves contraints ne manifestent aucun enthousiasme. Voici comment se mène le jeu politique congolais à l'approche des élections.
non seulement sont détournées les ressources de l'État pour battre campagne, l'on détourne également des institutions censées rester neutres dans ce cas, pour à la fin clamer combien on est populaire, à l'opinion d'en juger. Donc vous allez accueillir Chadari. On vous amène où? Hein? Donc vous allez accueillir Chadari. On vous amène où? Hein? Bino moko bomoni ezali pasi na ma na motema ata na ya Mobutu Bandolo donc azalaki dictateur mais ezalaki ba entreprise à l'état na ba fonctionnaire mutu babanda okende mais tala nyangala kata ya Shadari na président oyo aza sous président te banda kala musenzi ya kana chien oyo akozwa masolo na mbuju to na dikosi na bana mike azola sabango bana wana kubazo ba makamuni bazo sala te epesi mawa na pasi na motema donc na kolakisa bino ka ke po mona mboka na biso donc mutu tu alingi akoma présent parce que ba yebike au présent wana zali zoba musenzi asala eloko te mutu tu azo rêver na yeka akoma présent nazali kolakisa bino botala bino moko Gabriel Mokia oyo azali candidat na présidentiel azali déjà ko s'entraîner na ba honneur militaire botala ndenge ye akiti na voiture akoti na permanence ne botala ndenge ba soda ba telemelier ba pesier ba honneur neti président de la République ezali ko sekate mais bon azali congolais botala bino moko Congo excellent le déplacement d'honneur est lancé pour atterrir pour rendre l'honneur à l'occasion de votre présentation et ce jour chef d'équipe commissaire Mukura Kambale. Derrière, avançons. Arnaud, bien. Drapeau. À vos places, marche. Donc bino moko botali moka pour kapon moka il faut s'entraîner hein, donc akoko ma président parce que azaku naza nyanga la kata zoba musenzi donc bongo moka akoma na état s'entraîner pour ça déjà en forme ceux qui a commis président de la République na ningi la sabino déjà botala ba médiocre ndingi ba tricher ndingi ba zalaki ko se préparer déjà banda kala na tricherie siko ba komi ko yiba ba voix déjà il y a ba électeur botala bino moko ezali teke tozali ko kosa bobi que 5 minutes ko sa raté botala ndingi bazali ko yiba ben lecteur na kisasa ba voix ouais balomba yakoloba awa te oh infogal oh c'est infogal maman ah ouais bonjour et ça va ramener oh ça la mabeka bazo copier ba numéro ba carte de lecteur awa to ça na mata siko ye azo ba numéro na pona nini bon ye nga na solo na ye alobi ke eza pona ba témoin mais nga na yebisi ke ba témoin wana eza bongo te mama loba ye alobi ke o eza ba témoin candidat na ye aza muta funa nanga mama yakoloba leyo loba loba na siko na mabeka baba boka ye aza ba demi compétition de l'été débutant yoyo débutant yoyo comme na ye Lukongo Selemani Niembo Justin yeyo awa baye awa na mabeka na Mata Paul soki bapesi yo 2000 francs opesi carte électeur bazwi ba numéro makambo nyonso yango ndenge ezali boye papa nana koloba susu a yo koloba nini mama mama yo koloba te awa balobi ke opesi carte électeur bazwi opesi 2000 francs 2000 francs sikoyo bino moko sikoyo baorganize bumbula bino ndenge nini likoya lokoso botala Matapol botala shaba botala baveli mpo yali toluka depute ya biso asota simila biso mbundu
Nicolas 2000. Est-ce que pendant la journée, on y a 2000? 2000 Papa, boyana. Te boyana nous. Yagana nous bokimi boanin. Bande ko bangoyo, bakei, bakimi. Bakose. Voilà bango bakimi bakimi. Au pesi 2000 francs, bazu 4 électeurs na yo. Yango Monique banani. Bazali ba tu es parti à Congo Selemani Yembo. Baye awa ba hotel ba ozo ba voya ba 2000. Yeyo. Voilà 2000 francs. Azo osoma tu ba voya miyibi. Aibi déjà abonné kate. Donc on vote te. Les fils qui bétonnés. Champion. Ils sont tous à la ils sont des fils qui Loba Bile, Bandorobaye, au PC 2000 francs. Au PC 4 électeurs. Bandoro Bakimi. Mama yo lobini. Olobini. 2000 amke. So pesa ko 20000, on pesa 4 électeurs. Ponani. On a voté déjà. Voilà tegi mboga. Oh, Bira. Bandeko bazaki awa. Yo moto bengisaki bango. Siko yo kini ponani. Nani? Bogi. Bandeko bakimi bakei. Falo kanga bango. Bakimi de Yo ka lobanan, papa lobanan. Te lobanan. Lobanan. Bongo siko ayiko vanda awa ndenge nini. Yo ko loba place na yo. Awa osala awa. Bandeko. Tikana makambo. Yo ana tikana. Oublier makambo. Nous na bibo bandeko bobo lo baponi bandeko tozala mata awa sile bandeko bakimi de donc qui balandi ba mibali ngike biso do linga simba terrain les fils peto yele moi mabele tellement ka oyeba posa ba mama ba jeune na baza akata mabulu donc ezaka ndeye basu déjà 1-0 bakimi au moins bakimi salama maman pas que to voter que les baye au pesi 4 électeurs aujourd'hui 2000 francs bandeko bakimi ba kosa ba témoin bazate bon kitoko eyo Bilo moko bomoni donc ba pauvre malheureux ba kino bazana eloko ya kolia te so ba pesi 1000 francs na bango kuna ya franc congolais donc il faut que kapesa donc bomoni ndeki baza ko yiba déjà ba voix ya batu wana zali représentant senité mutu moka ye akomi kozwa déjà ba voix ya ba carte ya électeur ya batu ba numéro ya carte ya électeur to bité soki basala na yango nini donc bino moko bomoni mboka na biso ezali pasi bato bazali ko linga ko kende na élection ba opposant ba yeba eloko nini bazali ko sala dans celle siko koyo sabino bolanda point de vue ya prix Nobel de la paix docteur Mukwege Oyaloba qui concernant l'élection boyebi ke yaza neutre azali prix Nobel de la paix, il a rien à foutre na ba autorité mboka na biso parce que ba rememaye nulle part boyoka Oyaloba qui pour na élection présidentielle il y a le 23. On est à peu près à 3 semaines des élections en RDC. Pensez-vous que ces scrutins auront bien lieu et que la commission électorale nationale indépendante sera matériellement prête pour organiser ces élections? Moi je peux pas répondre à leur place, mais je viens du Congo, je n'ai pas vu un seul signe de préparation de ces élections pour qu'elles soient transparentes, crédibles et apaisées. Je n'ai vu aucun signe. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une préparation militaire assez forte, puisque tous les commandants ont été changés. On a mis des commandants qui sont sous sanction, ceux qui dirigent aujourd'hui l'armée. La deuxième chose, on a montré le matériel
logistique pour distribuer les kits électoraux. Ce sont des camions militaires, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et la troisième chose, depuis 2 semaines, il y a des groupes de militaires étrangers venant du Burundi qui entrent au Congo sans que le gouvernement les empêche. Et donc, ils entrent avec leur bénédiction. Et tout ça, pour moi, ce sont plutôt des signes de préparation d'une répression que d'une élection libre, transparente et crédible. Peut-être qu'il y aura une élection, mais elle ne sera ni transparente, ni crédible, ni apaisée, puisque moi je l'appelle plutôt s'il y a quelque chose qui se passe le 23 décembre, ça sera beaucoup plus une nomination via les machines à voter que vraiment les élections. Avez-vous un mot d'ordre pour le 23 décembre qui verra ces élections organisées avec ces machines à voter et un fichier électoral corrompu? Êtes-vous favorable à un boycott des urnes et pensez-vous qu'il faut malgré tout aller voter? Je crois que là, le peuple congolais ou les partis même politiques congolais ont un choix difficile. Aller voter avec connaissant donc les résultats avant même d'aller voter, donc par donc un fichier électoral corrompu avec plus de 6 millions de personnes qui sont sur des listes mais qui ne sont pas connues, et aller avec une machine à voter qui peut être programmée, mais également que la grande partie de la population ne peut pas savoir utiliser. Pour certains, ça sera la première fois qu'ils voient un ordinateur. Moi, je crois qu'aller voter dans ce contexte où vous savez déjà qui va voter, qui va gagner les élections, c'est ce que j'appelle des nominations. Je crois que c'est légitimer un pouvoir qui est tout simplement un système d'oppression qui est à bout de souffle. Boycotter les élections, ça serait tout simplement donc accepter les statu quo. Et ça, c'est un choix cornélien. Que le peuple congolais est devant un choix vraiment cornélien. Et je crois que c'est très très difficile. Aller voter, c'est aller entériner ou légitimer un pouvoir, un système d'oppression. Boycotter, ça veut dire également que vous acceptez les statu quo. Et là, c'est très difficile, je crois que... Mais il n'y a pas de fatalité. Moi, je crois qu'il y a un choix. Les solutions existent. Le peuple congolais a quand même l'article 64 qui stipule que tout Congolais a l'obligation d'empêcher un individu ou un groupe d'individus qui veulent prendre le pouvoir par la force. Je crois que c'est au peuple congolais de choisir entre ces deux choix cornéliens ou faire usage d'une loi qui est constitutionnelle, donc et s'opposer à toute personne qui veut diriger ce peuple par-dessus. Donc, bino moko bomoni Dr Mukwege a melima ina monokota lobi ezali élection dès le départ ezali bateau ba gagner on bazali bateau. Il y a majorité parce que bazo sala déjà ba tricherie et puis machine wana ezana tina mokote boyoki oyo Dr Mukwege a lobi bateau siko bazali ko linga continuité ya ba médiocre ezala ba kimbuta ba nani ba shadari botala bino moko kisasa na biso ndenge komi donc soki mbula ebeti to ebite soki ezali mboka nini soki kisasa soki nini bino moko là parce que bino mutu bozolinga Shadari a gagné o Shadari o nyangala kata mususu wana azalaka na kigakati azalaka bino moko botala kisasa o ezopesa biso penza pasi na mawa na motema kisasa la belle et comment siko Kinshasa la poubelle. Kinshasa la belle. Oh Sakanaka. Kinshasa la belle.
Kinshasa la belle. Yo, yo, yo. Débordé. Après la pluie. Donc bino moko bo monikaka donc il y a rien à dire ba image lobi yango moko bino mutu bolingi changement te bozo mona neti mutu muso azali ki sasa abimate na Kongo abimate azo mona neti wana ezali mboka te mboka o penza ya solo ya mboka ekoki kozala ndenge wana te nazali kopesa bino exemple botala Éthiopie o ezalaki na ba guerre civile ndenge na ndenge o ezalaki ezata na richesse moko te, même pas na café, même pas na cacao, kutu tolo ba diamante ba cobalt te, botala après ba 17 ans ba 20 ans ya guerre, botala ndenge Éthiopie est commis par rapport à biso. Donc bino moko botali Éthiopie ou bandol ba Éthiopie oh donc okufa tchana Éthiopie bon moni Éthiopie ndenge komi donc eleka kutu biso na musika mais biso tozalaki na ba 74 wana Éthiopie ekoki kutolobate na ba pays musu meto koma na suka donc tozoyebisa bino kaka ba politicien na biso toyebite soki tokopesa bango confiance kalate awa Katumbi bazalaki pire na Félix Tshisekedi lelo de toloba ba bebani kala Kamere okoki ko imaginer que Kamere a coopéré na Félix bato IDPS bando ba Kamere Burundi lelo Félix na Kamere ba comme esika moko ba tutu ya IDPS ba komi ko défendre nationalité ya Kamere na makambo ya Kamere donc bino moko botala kala ke to ko pesa confiance na ba politicien na biso te parce que so bazali banda bazolo ba makambo susu ba komi na kati bazolo ba makambo susu bozo mona bino moko chibala lelo ndenga koma kota na ye na majorité est-ce que nani yango akoki penza ko imaginer que mutu lokala chibala 35 ans na papa Tshisekedi akota na majorité donc 5 minutes à lelo donc na beti susu c'était pour na bateau ba soutenaki na marche Chadari na Afrique du Sud o ba soutenaki Chadari na Londres na sengi penza kuna na Londres na combattant ngando na Bobiston baluke la biso bato na Londres fo bazwa ma solo penza bazwa lumbe mwete parce que makambo basali bakoyi ko bebisa combat na Londres et puis na Afrique du Sud na sengi sans rival alande la dossier wana na combattant chinois balande la dossier wana bakangela biso bato wana bazwa mwete lumbe parce que bakobebisa combat na Afrique du Sud ni na Londres donc siko tokomi na suka l'émission na biso ndeka na loba na 5 minutes je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes merci de l'avoir suivi nous allons nous retrouver dans 48 heures pour un nouveau numéro d'ici là portez-vous bien et à très bientôt n'oubliez pas tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps dès qu'on a le benarabino que kana chien kabila nyanga la kata pichwa na rwandais akoiko bikate il faut zoma solo na mbunchu tona dikosi à très bientôt.
Avec Sepela TV, besoin que tu aies un exaté. Pour ne pas biso nyongo ezalate. Ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an, non, foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Comme tu maman, comme tu papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non. Et je te dis, on va na andako, on va pas bilinga, Sepela TV. Original.